Bonjour mes amis, bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais préparer les makayabu, qu'on appelle communément les bitoyo. Comme vous pouvez le voir, yangoyo nazolambela bino makayabu. Oyo pendeza oya lubumbashi, oya bien zate ke za tilapia ndenge biso mo to sala ka makayabu te. Oyo za vraiment makayabu en provenance ya Congo, ya Lubumbashi otoliaka na kini to somba kango na bazigida. Yangoyo tokolamba makayabu na biso. Donc na makayabu na biso oyo eza vraiment simple, donc eza recette moko très simple. Toza na besoin ya tomate kaka ya mbuma, toza na besoin ya litungulu na ail. Esili tokosalela pe ail mingi te, tokosalela ka 2 ail. Tokozala na besoin mungwa te parce que yango moko déjà ezalaka na mungwa nango. Mais ce qui t'a remarqué que mungwa nango esili mingi wana nde tokobakisa juste ka mwa muke. Donc toza na besoin huile, tomate na biso na matungulu na biso na mwa goût na biso. On a check pona kolakisa bino la fois passée na lamba ki pondu mena oya vert. Na lamba ba poisson na nga na lambelaka ya rouge. Donc soki mungwa esali lokola na sauce na yoki ke mwa mungwa ezoyokana te nakobakisa kaka mwa muke. Donc to procéder na kosala makayabu na biso. Alors tozo procéder sikoyo na kokata makayabu na biso. Maman, il faut faire attention. Nambeli na yo. Biso ba mama tozoka pe mingi. Bureau na biso eza cuisine. Faut ça l'attention. Alors oyo nazotika ngo ka boye. Na diviser sous oyo. Soko lingi okope ko diviser owana. Mais na tiki yango parce que yango d'habitude okomona ngo ezolemba, elembaka mingi. Yango ngalinga apenda biloko ya mike te. Alors voilà, je continue. C'est ça oyo. C'est facile te maman, mais tout ça la kaka pour toza na shorté. OK. Omoni na chema makayabu nanga na mai. Sikoyo nazo finika makayabu nanga. Ekotoka, tokotika ngo etoka kaka pona 15 minutes. Ebima vraiment mungwa, mais okoki ko sala pe à peu près 20 minutes, 30 minutes, ça dépend ya yo moko ndengo lingi ezalela, c'est ça. Donc nazo finika makayabu nanga. Alors nazo tika ngo na moto ebanda kotoka comme ça ebima mungwa wana. Tout comme na koka epe ko chango na mai neti lobi na koka ocha pe na butu po yebi kokolamba na moi. Yango ezaka vraiment na problème a mungwa mingi te neti babakayabu ya ambassade. Alors moi je préfère natokisa yango nge pona ça la sauce nanga et tomate. Donc totika yango mo muke etoka. Nous revoir. Voilà makayabu na biso yango yo na sokoli yango. Alors pendant qu'on gagne temps yango bomoni na lakisi ndenge na sokoli te, mais il faut que longola ba biloko moni déjà soko soto kisi makayabu na ekomaka pete mutu nyo soyebi osalango olongoli biloko yo osokoli na kati awa po mabele ezalaka na kati wana. Donc ozupe mususu olongoli, donc osokoli poso nango pona kolongola ba ekai wana na kati olongoli ba biloko wana kozala sûr na kati ya ozo sala boyono partout boma changer ba mai mbalebele po ezala pena mabele moko ebata makawana. Alors siko tozoleka na kokalinga makayabu na biso na sina tie mafuta nanga na moto nazokende kokalinga yango mingi te ka muke. Donc eko doré ka muke ka ukapena makasi te kaka muke kaka na sali sauce nanga. On azokende kokalinga makayabu nanga. Donc nazosala recette moko trop simple, hein? Moi rapide, mais okolia bien quoi. Biloko nde eza vraiment naturel pour na nzoto. Ba makayabu, ba mbisi ya kokauka, ba pondu, ba biloko na biso ya mboka eza vraiment très nutritif. Par rapport à ba biloko ba soso wana eumelaka na ba congélateur. Bino moko bomoni nde bazo chuba ngo batonga, ezo changer ba couleur. Alors ezo pesa biso ba malade, ezo pesa biso ba cancer.
Alors yango wana bomoni biloko ya boye naturel eza très important tosalaka quand même effort ya koliaka yango. C'est ça tozokalinga siko makayabu na biso et puis tokoleka na kosala sauce na biso. Ok, nazobalola makayabu nanga. Bon, makayabu echangeaka vraiment couleur ya mafuta hein? Alors tokosala sauce donc eza nango mabe te. Alors ndenge nayebisaki bino makayabu echangeaka vraiment couleur ya mafuta. Bomoni déjà ndenge mafuta echange couleur. Donc nazolongola sikoyo po nayebisaki bino nalingi yango ekalingama mpena makasi te. Tout comme tokoko osala yango mpe sauce kaka directement ndenge wana totie na mai etoki tosokoli totie mbala moko na tosali mbala moko sauce. Mais mpona elubu na biso ya lelo esengai kaka tokalingaka mwa moke yango bomoni nde nakalingi yango mwa moke. Puis nazolongola baoyo et puis na continuer kotia mosusu bomoni mafuta ndenge changer couleur. C'est ça nazolongola et puis naobakisa mosusu oyo et puis na continuer kokalinga et puis tokoleka na sauce na biso. Nasilisi kokalinga makayabu nanga mafuta eza ya koyinda makasi soki ezalaki un peu moi pembe po ça dépend pe ya makayabu. Soki mafuta ezalaki un peu clair nakoyi kosalela yango sauce. Mais lokola ebimi vraiment mwindu makasi alors nakoka kosalela yango sauce te. Nazo changer mafuta mosusu nakosala sauce nde bomoni sikoyo natie nzungu nanga ona olambela makayabu nde nasalela yango sauce comme ça nakozwa sikoyo makayabu natie kuna au lieu que nazwi natokisi natie na nzungu nasali ailleurs tout ça non nakolambela yango awa yango wana nazosala sauce nanga awa mafuta nanga ekoki nabakisaka moke esili alors nazosala siko sauce na ngai nazozela mafuta na ngai ezwa mwa moto nde nayebisaki bino soki ezwi moto nde nazwi sikoyo matungulu na ngai natie na tomate na ngai natie. Bon, recette oyo tolambi lelo eza vraiment trop simple eloko moko ya rapide oyo okoki kosala ke okoki posala likayabu te tika nasala likayabu na ngai rapidement. Donc tomélange yango na ndunda te tomélange yango na eloko te tozosala kaka rapidement tosali yango sauce kaka à part yango moko po tolia na biloko tokolia yango na pondu. Alors c'est ça nazotia matungulu nanga nalingi vraiment ezala etoka makasi te po esotelenga na misu te. Bon moi eloko mosusu nakoki koyebisa bino fo bobombaka ba matungulu na frigo po bozobomba matungulu na frigo e osala ke ozokata matungulu na yo ezoswa yo na misu te. Donc ba mama bozanga na habitude ya attention osombi sac na yo ya matungulu ozwa quelques matungulu otie na frigo oyo yo omoni ke obanda olambela mikolo wana même mpona une semaine mpona ekota ezikisa biso na misu te. Voilà ebandi déjà kochauffe ndenge bozomona tozotika yango nde etoka nano avant ekomi un peu doré après nde nakobakisa tomate nanga. Ok matungulu na ngai ekomi un peu doré siko nazobakisa tomate nanga bomoni déjà si elembi kaka tomate ya mbuma natie nanga tomate ya boîte te. Mais ça dépend pe ya yo moko soko olingi okobakisa pe mwa mukie me nga nasepeli nasala boye nazotia pe mwa ndambo ya ai nanga kaka mukie naotia nyonso te. En tout cas makayabu ebongaka tomate na matungulu ebele tomate ya mbuma matungulu ebele nde okoyoka elengi ya makayabu nao. Donc oza na besoin te natia ndembi ntango balobi natia muscade natia boye non kaka litungulu na yo na tomate na yo nde okoyoka elengi mpenza ya likayabu nde bozomona sikoyo nazokalinga sauce nanga
matungulu ezala ebele, tomate pe eza consistant parce que eza kaka yango nde tokosalela tokotia boîte te. Bomoni bino moko eza vraiment appétissant. Nga nalingaka kotia matungulu ebele, tomate pe ebele ke na tout yango na liboka te. Na tia yango na moulinex te. Mais natiki yango mibimba po komona yango wana pe na sani po eza na ba recette mosusu elingaka bongo. Ozomona biloko na yo, ozomona litungulu na yo, ozomona ta mwa forme tomate esalaka pe bien. Et ozolia matungulu wana na minu vraiment ozoyoka yango bien ke ozwa biloko nyonso onika kaka biloko nyonso ezalaka ya konika potopoto te. Il faut ezala pe mwa mibimba nde elengi nango yango wana. Alors lokola na remarque que makayabu nanga esili pena mungwa nyonso te complètement. Qu'est-ce que je vais faire? Nabakisa kaka moi mungwa muke ko salela pink salt na yo soko lingi nazo chaka moi muke, mais de préférence nacha bouillon oyo ya tomate kaka muke. Moi muke kaka muke boko mona muke kaka parce que makayabu eza nango na mungwa nango juste kaka pona sauce nde ezala na mungwa. Comme ça nde ko sangana sikoyo na mungwa wana ya makayabu nde ko sala moi bien. Ou bien okoko chape pink salt oyo moi muke kaka. Et puis nacha moi goût nanga muke. Mutu nyonso ayebi yango nazo chaka muke. Yango pe bimisaka goût ya biloko. Donc nache muke puis sikoyo surtout nazo balola elimba bien. Après nabakisa makayabu nanga. Bomoni matungulu na ngai na tomate na ngai na ai nanga elembi. Mama kocha feuille de laurier te. Okobebisa goût. Kocha feuille de laurier te. Sozo sa likayabu na yo ya marque o ya bitoyo. Sala kaka ndenge na lakisi yo. Kocha na yo feuille de laurier te goût nango ekobeba. Voilà. Na bandi ocha na mafuta nanga. Nazotia na mafuta nanga. Bozomona bino moko. Nazotia yango na mafuta. Mon moto na yo ezala feu doux. Alors c'est ça. Okoko lamba ngo pe na ndunda. Olikayabu oyo ezala vraiment na goût makasi. Moko musuto kolamba ngo pe na légumes verts. Boko mona bino moko. Otia ngo na kati kozala pe kitoko makasi, vraiment. Otia ngo na mafuta nanga. Bomoni na tie mai te. Matungulu wana na tomate wana eza na mai po na tiaki yango ebele. Alors nakofinika ngo même pendant 3 minutes. Et que vous tapez les sous maille, c'est fini makayabu na biso ebeli. Mais entre temps moto na ezala feu doux, comme ça oza vraiment na temps ya ko contrôler nyonso très bien. Là makayabu na biso ebeli, bomoni bino moko e réseau to ka vapeur wana ezo lembisa ngo po oza na besoin ko tia ngo mai. Tetala yango moko ndenge boti mai. Donc ebeli vraiment très bien sans problème, comme vous pouvez le voir. Alors yango yo Toko cheboye, ozui mwa tomate na yo. Oche likolo. C'est vraiment succulent, c'est très très bon. Très 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 bon. Là, makayabu na biso yango yo, facile à réaliser.